Tolina biso ezwami na mokana na Isaya. Tope Esaïe. Chapitre 11, verset 10. Isaya chapitre 11, verset 10. Ceux qui tomoni makoyema santo, tokotanga biso banso na komona Yesu Masiya na nasala. Na mokolo yango, tina na Isaya ekozala. Oya kotelema lokola bendele pona mabota, bato bakolukaga ye, pe bifandelo na ye, ikozala na kembo. Tozongeli. Esaïe chapitre 11, verset 10. Et moni biso makoyema santo, totangi biso banso na komona Yesu Masiya na nasala. Na mokolo yango, tina na Isaya ekozala. Oya kotelema lokola bendele pona mabota, bato bakolukaga ye, pe bifandelo na ye, ikozala na kembo. Amen, famille de Christ. La prédication de ce dimanche 22 février 2026 est tirée au 4e sceau, soit dans le livre d'Esaïe au chapitre 11, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Nous réalisons Ésaïe chapitre 11, le verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Pour la prédication, chantons les cantiques intitulés « Allez dans le monde entier, prêchez tous la bonne nouvelle ». Les cantiques. Amen, bana nzambe. Amen, peuple mis à part. Togozongele pai wapi tolezwami. Pona bandeko bakoti sasa ipi. Topona baibanso basimba ki malamu te. Tolina biso zomi bongo na mokana na Isaïe chapitre 11 verset 10. Ceux qui tomoni makoyema santo tokotanga na komona Yesu Masiya na nasala. Na mokolo yango tina na Isaïe ekozala. Oya kotelema lokola bendele pona mabota, bato bakolukaga ye, pe bifandelo na ye, ikozala na kembo. Amen libota. Para a versão portuguesa, o nosso conselho encontra-se no livro de Isaías, capítulo de número 11, versículo 10. Efetuaremos a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Bandeko, tozo kamanini. Les hommes de tout é, mais c'est clair. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jesus posta por o pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém? Amém, peuple mis à part. Abatela, apambola, apesa kimia na moko na biso. Amém, libota. Bayaki na maladi, bobanga te. Toyeba que présence ya l'homme de Dieu eza déjà na mboka. Présence na ye ezo dégager force moko ye monga ko palanga na koyeba te na koma ko kimela. Donc place aux ouami ata osepelaka mingi na papa bosani nanu pona lelo bosani papa na bosani mama zana nous concentrer comprendre kola yeli bisoni kozala te ofandi wana na kiti oyebisi muninga na yo frère oyo ba Johnny Weston ya makasi ya osomaka nga combien wana za hors kilt. Amen. Pose la nakati ya kilt, restez calme, restez concentré pour que tu comprennes kola melibiso. Amen. Bana nzambe place tozitoli ba opesa prophétie. Esaïe a parlé sur la promesse. Alobi na mokolo yango. Amen. Tina na Isaïe ekoja. Oya kotelema.
moto ako prêter garanga na telemi lokola nini balobi te ke akozala bendele comprendre alobi akozala lokola amen bato bakolukaka bato yango bazali banani bauti wapi baluka ye pourquoi parce que ye atelemi lokola bendele ah mutu akoma drapeau amen bana na nzambe ezalaki langage spirituel na mokolo yango or banda mokili ebanda esalaka 3 jours parce que mpo na nzambe na biso jour moko est égal à 1000 ans tozana 45 millénaire 3e lokola Jésus asekwaka na 3e jour et bana kosenga prophétie Esaïe ekokisama na 3e millénaire est-ce que ça va yango na 3e millénaire nde tomoni arrivé le bananza siko balobi na mokolo yango donc na 3e millénaire tina na Isaïe ekozala racine rejeton de David amen oh rejeton David na musuni boy bato bakanisi Salomo mais na molimo Jésus-Christ à travers le bananza pona nini parce que David na musuni babwaka kie bachaki ekate ndenge mo tomona ngabe prophète na musuni batu bacholaki tala yembele biso nzembo tata mama pe bandeko bakobwakanga kolo bayebani bani pe baninga seka seka nga kolo kosepela nanga amen lokola David babwaka kai na zamba bachaka ekutuka te donc batu nyonso o babimi na descendance ya David mokili pe bakobwaka bango yango no mono za na église mais a des fois na famille bamona waka pamba bangate lengate chako ni makola ko sa ndenge babwaka ki David mon frère ma sœur le même David nzamba ponier ndenge babwaka prophète Konde tala place kola ke kozwila ye na Bakongo amen ndenge mona ki David azalaki ne wapi na zamba baoche kutukate menzamba sepela kinaye siko balobi na mokolo yango tina na Isaïe kozala oya kotele malokola bendele akote misa abendele pona mabota akoyanganisa akangami na isala yele akolokota panzami na yuda rungwana bipaimine na mokili mon frère ma sœur bendela ye poatele misabatu nyonso bakangamaki ozalaki akokanga mbana ikoyeba te mingi bozalaki awa na bamiombe moko boye baopera bino 7 fois solution ezwamaka te babongisaka 8e il faut kufa mais lokola bendele ye esikoli yo mingi bozalaki awa bien sûr bane kosambela mais na buto ozwaka pongi te mais tangu bendele ye olali lokola bébé obosani na air mon frère ma sœur bendela telemi na kalozalaki soko zimbongo te ozomona lokola mokili kufi mingi bozalaki asambongo a des fois petit kozala te mais banda bendela ya o comprendre que nyonso moka na ya siko pourquoi lobi akotelemisa bendele za drapeau ezalaka pona nini bana nzambe drapeau ezalaka pona ko représenter pays par exemple nento kendanga na Saint-Saint soye bazui drapeau ya Angola toko raisonner nini soye bazui drapeau ya Gabon to raisonner nini c'est que mutu wana oya kotelema lokola bendele pona mabota tango batu bazomonaka ye il faut ba raisonnaka mboka moko amen bako raisonner mboka nini mboka mosantu la ville est sainte na mokili ase représentation physique ya nzambe ezalaka te e bane kosenga sikoyo l'homme de Dieu aya attaque drapeau pourquoi pour que a représenter grandeur nzambe na kati na moki alobi bato bakolukaka ye est-ce qu'il y a koluka bato et si bon na Saint-Saint avant Saint-Saint prophète asumi quoi lobi bandeko Saint-Saint ekozala toleki na ba radio na ba TV salemaka
me bato yango ndenge bayaka ekamisaka bato mingi bakoma koloba biloba loba bautaka na cimetière na ndenge nini eske bato mpe bakende kotala football bautaka na cimetière ebongo soki na baje biloko pamba bato baokende ebongo na makambo nzambe lokola sa bendele bato baye les hommes de toutes tribus mongala te moswahili te moyombe te alongoli biso mabota me tokomi kaka libota amen libota alongoli particularité nga ndenge naza boye fona solaka na batando ye aza monianga banianga ekola bandoki esimbaka te non prophète alobi biso banso tokoma kaka eloko moko voilà bendele bato bakolukaka ye mon frère ma sœur eza moment oyo kala mingi te prophète abanso okende batourne mingi te na bapays ezalaka bakonzi ya leta bango moko bana koya koluka ye pona nini parce que prophète ayeli biso double dimension amen ayeli biso mystère ya invention ayeli biso pe mystère ya découverte tobandi liboso na mystère ya invention kola pesi prophète mayele asangisi citron amen asangisi pétrole esali composition pharmaceutique oyo eso guérir ba maladie oto koki koloba tate soki tobani kotanga koleka na nombre bato baza amen tango suji ya pétrole ata cancer esalaki 10 ans balobi ke kokufa mais tango meliango epikoli yango dimension invention ayeli biso ji ya kokoti ata bantikore elemba mingi bazalaka jeune mais nzoto esi elemba lokola mobangi mais tango ameli ji ya kokoti akomi jeune l'invention amen liloba na nzambe yeli biso découverte à travers prophète bato basambelaka bayebaka te péché originel bato basambelaka bayebaka te vrai jeune bato basambelaka bayebaka te komba nzambe mais prophète attaque drapeau ayeko découvrir yango amen libota alors lokola nzamba telemisi ye esengeli bato baluka ye balobi bifandelu na ye kozala na ke baoparle concernant gloire. Or, gloire est ça parmi les 7 esprits de Dieu. Et ça, quantième. Bah, yebisanga ki tozalaka na université à Molimo. Amen. Depuis na kola ka yebisanga tozalaka na université à Molimo. Nazana ba 7 ans mais na déjà université à Molimo. Amen. Ce qu'on a tout bino. Gloire, et ça 40e esprit. Siko avant gloire ya, nini faut ya liboso. Mais oui, moyembi na kitoko na isalayele molimo dawe nzela nanga loba lole monanga Ambena salayele alobaki. Amém, povo de Deus. Amém, irmãos em Cristo. Quando tu balancer de lang pona bapaya. D'ailleurs, peut te ya wale somme de tout ce qui te kangamika na lingala, c'est que tu komika pona bangala. Ça le sous-bendelité. Alors que beta li bakute ba portugais wana ba distraction, tu ya ko bima retard. Amém. Povo de Deus. É uma profecia, hein? Isaías disse que acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos. Portanto, Deus queria que viesse uma igreja na face da terra que não olhasse para a origem das pessoas. Amém. Mas sim que focasse na salvação eterna. Não poderia olhar, este aqui é do Luigi, este aqui é do Zaire, este aqui é do Brasil. Não, mas tinha que vir segregar todas as nações. Amém? Por isso que Deus escolheu o profeta Conde Paulo Dominique. A sua grandeza espiritual, ministro universal pela paz, o Senhor lhe deu 2 dimensões. Deus lhe deu primeiro descoberta. Os homens rezaram, não sabiam o que era o cântico novo. Amém. Os homens oraram, não sabiam que afinal de contas, o pecado que Adão e Eva cometeram não era adultério, mas mataram. Por isso que Deus disse, não matarás. Amém.
A palavra de Deus veio nos trazer invenção. O sumo de petróleo, o sumo de coco. Quando alguém toma, não importa a felicidade, o Senhor está a conceder a paz. Amém, povo de Deus. Bana Nzambe. Toloba Kiboy. Avant de côté na dimensão à gloire, il faut lui bosser passer na dimensão à louange. Le col la prophète est na louange. Louange de péci gloire. Parce que lorsque zanga kana mokile zali gloire en Nzambe. Ya wana Nzamba zoloba. Bayeba kieme ba kumisa ke loko le singela kiti. Bayeba kieme ba pesa ke gloire na été. Po ba to fana ki na dimension lo yembo di. Na liloba na Nzambe. O zero na sambela Nzambe pesa mbali ba distraction. A partir lo yembo apamba Nzamba zo ba posa na peso peso solution. Amen. Mon frère, ma sœur, dimension à louange, tala, Moïse aye, ayembi, premier couplet. Christo aye, ayembi. Est-ce que le prophète Konde azala? Mena musuni, nzamba memi ala kisaye kembo. Parce que prophète, pour bifande lo na Israël na kembo, e baneko senga nzamba pesa kembo. Olakisaki kala molili ebimaki katina mboka nyonso bikela muna yo omemaki pate na yo kunana likolo olakisa yekembo na mboka na tata. Mon frère, ma sœur, Kembo oyo Nzambe alakisaki prophète Konde epese corps incorruptible akoma na corps moko glorieux yango no moni otalie moso ba âge na été otalie bato ba beti bitumba ba beti masasi ya molimo me bazo ebate ezozwa to ezozwa te. Amen. Kembo wana Nzambe azwi yango alati si o papa alati o mama avant ya le bana Nzambe ozalaka na bakamara ta 10 mingi bayina yo oyeba to sala bango ni a des fois bazalaka na boule ba lection na décembre tango gloire à prophète ingengeli yo makambo ni sala nini isili yo. Amen. Yango no moni Nzambe sikoyo. Amen, povo de Deus. Portanto, era necessário que Deus pudesse dar, porque a vontade do Senhor sempre foi que os homens vivessem no amor. Portanto, este amor era necessário alguém para poder representar. Hoje nós temos o profeta Conde Paul Dominique. Este homem veio com uma mensagem, não para mostrar a tirania, mas para pregar o amor de 4 seres viventes. Este amor nos mostrou a harmonia. O Senhor lhe escolheu, lhe deu a glória. Essa glória celestial te mostrou que para estares bem, tens que amar o teu próximo como a ti mesmo. Este amor é que fará com que a glória do Senhor das alturas possa se manifestar para contigo. Por isso que nessa igreja não pedimos casamento. Deus me dá casamento. Isso é distração. Será que Deus não sabe que tens que casar? Deus não sabe que tens que ter filho? Nós aqui pedimos apenas uma coisa: a vida eterna. Porque a vida eterna é mais do que tudo. Bomoni na ebisa kibino que les hommes de toute tribu. Bazo répondre na portugais ta boebi portugais te. Molimo Nzambe. Amen. Molimo Nzambe elatika kabiso nyonso awa tokomi loka toso comprendre. Beminga zo ebate azolo banini. Akomi na parti nini. Eterna sunini. Amen. Voilà. Soki bato mokili. Bazo chola l'homme de Dieu. To comprendre loko moko. Drapeau. Soki mutasaka ne yango sor nezalani. Ah? Bolo quoi? Soki drapeau telemi bato no basala ngani. Au moins te prends sa prophète sokaye. Balobi et pas na ba roi ba okanga minoko parce que ba ko yoka ona no ba yoka ti. Sko un individu to fandi boy to yebi kana musuni fo banga drapeau individu yo kati drapeau. Asa mutanengen. Merci maman mutwalibo. Sko moni mutalibo masoko landie bokomi maboma mibale. Osoko se préparer na ba fulufulu chie bilamba na mir mutalibo moko aleka su bilamba mbango yo potalie mutalibo maso wakim na bilamba ifoko landa ye obani mbango landa ye batu bakolo banini bake wapi. Amen. Soko lingo défendre l'homme diata ke drapeau
Et c'est important, Théo Bana Biloba Loba. Non, la maîtrise, l'accès doctrine. Amen. Ata mutonga limité, asa mutu. Mais prophète, anima mina nzambe, pena batu. So individu, on est à distraction. Amen. Nzamba lobinga na télémission na boyenge bene. Pena ko sembola nzela na enyo. Nzamba ko sembola nzela. Tala prophète a outi na Brésil. Brésilien à comprendre qui est prophète. États-Unis à comprendre qui est prophète. Nzamba so sembola nzela na. Ba pasteur ebele ba kendra na poto na nenga vacances particulier. Ake ko beta tour. Mais prophète ba voyage à lembana nango. Amen. Pona nini? Parce que nzamba symboli nzela. Alors bien ko tonga mboka nanga, pe ko kangola bakangami. Amen, liberté. Amen, bandeko na Kristo. Tokokisi mayemoli mona nzamba kambi motei na mukanda na Isaya. Isaya mokapona tukumine na mitano eteni ya zomi na misato. Soki tomoni makomi masanto totange longo na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Ngai na telemisie na boyenge bene pe na kosembola nzela na ye nyonso. Akotonga mboka na ngai pe akokangola bakangami na ngai pona litomba te pe pona motuya te. Yahweh na bibele alobi boye. Amen. Amen, peuple de Dieu. La lecture dans la version française, le livre d'Ésaïe au chapitre 45, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Nous relisons Ésaïe chapitre 45, le verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Oh, ngana telemi si yenambo yenge bene pena kosembola nzela ogo akotonga nanga akokangola bakangami nanga ogo pona litomba te pe pona motu ya te. Yahweh na bibele alobi boye. Ogo ngana telemi si na boye yenge bene pena kosembola nzela ogo akotonga nga akokangola bakangami nanga ogo pona litomba te pe pona motu ya te. Yahweh na bibele alobi boye. Amen, bana nzambe. Amen, peuple mis à part. Donc, Esaïe a fait ça qui déjà prophétie. Il y a une place aux militaires, balobi prière du peuple de Dieu. Donc, namokilase batu basambe la ka mabenga maka peuple de Dieu te. Po batu babenga ma peuple de Dieu bane ko senga quelqu'un ya aya ko laksangana yo sans ya prière. Amen. Ne prophète aya ko laksangana yo que sans ya prière, et ça rien qu'une seule chose, l'amour. Amen bandeko. Mouto attendre en amour, attendre en sans sa prière. Mouto attendre en amour à force à rater. Mouto attendre en amour ko la pesa ke ba facilité. Amen libota. Bana nzambe, poto comprendre que prophète asa lokola bendele na 14e. Frère mon va témoigner. Amen.
mwana puis omea ba 8 ans. Boyebi par rapport ndenge mboke komi makambu ya banlevement lokole zo salema. Mwana na pe ndenge mo kaka banleva ki amen libota. Banleve bake na tellement musika. Malheureusement to quoi peut-être to tanga ba kombote pour te ba territoire vraiment awati. Akoma ki musika makasi. Amen bandeko. Après tamoko bato banleve basali neti moi kolala mukie pongi. Tant balali moi mukie pongi ndeko na zalaki na moi pistolet ne awa. Mwana naka baboti courage. Abotoli yango mbala moko. Abetie na likolo. Amen bandeko. Abani go kima. Bato bazalaki pembeni ba comprendre mwana na soka kime kozala mabepo na biso. Abani go landaye. Abani go landaye. Balandie tellement et comment qui pembeni po bazwaye. Amen bandeko. Lokala mwana na kima ki makasi a perdre na makasi. Nde aye komona. Amen. Motinda mite mwanjete elongi na emo. Mon frère, ma sœur, ce jour-là, papa bandaki ne ko reposer. Mais à mon kaka, prophète. Prophète iwapi. Konde. Polodo. Nakati ya gloire na ye. Mon frère, ma sœur, gloire à Jésus. Et si c'est ta dimension moko, bato bazomo na Jérusalem, bato bazomo ne pe quelque part. Nza ma pesa prophète gloire wana. Asa na capacité, asa a ona biso na RDC. Azape na bato a Gabon, azape na bato a Tunisie, aosala babika. Ne moi na ona tali prophète Abimeli, asimbi alobi, zala na kimia, nga na ye, pona pesa au secours. Amen. Bazalaki na territoire moko. Soki moi na ana akangi misu. Azomona ke, donc na commune bazalaki tina zamba, prophète alongoli wana déplacé. Tozo comprendre? Le seul cas, par exemple, awa eza bongolo non? Soki akangi misu amona sana bongolo tango ko fongola akomi na masina prophète abane ko kene malembe ti azongi sie na ndaku na bango prophète abeti porte baye ba fongoli tango batali boye prophète azate sko moni mystère wana nde bifande na kembo amen sko bifande wana na kembo to batelango to protéger yango. Si tu comprends les valeurs de l'homme de Dieu, sans doute, tu comprends le bon tata. Amen. Ceux qui te landent liango, tu comprends que dimension ça m'appelle ça prophète. Biso pe te recoma nango. Et on est prophète alobaga pourquoi te lobby pe koma? Ba mon appel biso. Mais pour na be règle na biso particulier à des fois, yango bazo mon abiso te. Kola sala moko na moko la 7e trompette.